banso bozumba kwa Rolanda émission ya lelo pour Namboka année sika et Belemi na horizon kalate etikali biso karase mikolo akotanga po ete to bon kota année 2022 lelo ezali toloba avant dernière émission il y a année 2021 pour Namboka yango tolinga ki yamba moko ya baye balekaki mingi pe na kati ya émission na année tozana ngwa 2021 na lobi bongo na mboka Alexis Ketebi moko ya baye politique ya Congo démocratique pe président ya fondation o izali na kombo na etobi fondation Alexis Ketebi toko solo la mingi lelo na otali bongo fondation na epambate faut tout ça la bilan ya fondation kasi tokozanga pete ko lobela mo moke actualité politique na Congo démocratique mbote mo mboka mbote ndeko Pyrrhus embouteillage na Kinshasa eko bakaka embouteillage eleki makasi tala na yena ngonga na respecter ngonga te seulement pour embouteillage pour nzela nyonso ko lekezali vraiment fermé. C'est vrai que Congolais a zoloba quelque part mbongo ezalité pouvoir d'achat ni tout social mabé mais bazo so mami tuka et là vous okamusa biso ce qui fait que il faut contrôler les amakasi surtout na yo etali ba outil nyonso ya contrôle ya l'état parce que comment moto ana mbongo te ko li ya difficile mais mi tuka zo so mbama wa lokwa uskalate moto nyonso za moto bandako nyonso ce qui peut pas contrôler ba entreprise mais oui il faut contrôler c'est-à-dire que so omoni bongo ya ba corollaire relaxa que niveau ya moibi ileki na mbongo l'état na nini tout moibi eleki makati voilà olobi di kambongo ya moibi awa to mona moi lobby bayi FCC tout le ba proche ya Joseph Kabila tout mona ki ba grosse pointure sur FCC kozala na point de presse na ba avocat ya tata mokonzi kala Joseph Kabila na Italie kambo ya Congo hold up pona bango makambo nyonso ba kezala lokuta ba bimisi ba chiffre pona kotali sa été makambo yo elobamaki na bapaya na ba maison d'enquête à bapaya wana ezaki lokuta et comme il dit comment on dirait comme moi suspect parce que elobama mingi Kabila bomé jamais tout le monde a basa la point de presse ndengwana ba obanga Congo hold up to ba ye normalement pour ba sauver face à Mokonzi c'est-à-dire que pour na bango po bandeko wana na moni ezali que une manière il y a ko boaka déjà moi de voler c'est-à-dire que confondre ko ça moi confusion na justice na biso na nini na biso pour que ba ko rolandela bango penzate pour ba loba que voilà biso moko to mié ko la kisake to zana mbeba te na makambo wana mais moi je crois que l'état na biso il faut quand même quelque part responsable tango ba pa ya wana ba sali analyse na bango ba boaka eloko wana le procureur général il devait se saisir bakou wana nyonso il fallait se saisir le ministre de la justice a instruit qui procureur là dans le Cambon mais oui il faut instructions à la peine d'une manière sérieuse et quota tout le monde qui dans le discours il y a mon konzamboka et mon président de la République il déplore la justice alors boni bango siko ba komi ko sala le Cambo wana c'est pour que ba semer moi une sorte de confusion na poursuite na ba poursuite judiciaire lingi et il y a l'avenir alors justice na biso azala na confusion wana te akoka vraiment ko se saisir na dossier pas landela mbongo batangi wana za mbongo belé banaliste ba sali wana même ba organismes internationaux je crois que bazape na mo soubassement bakoka ko zuwa yango bakotisa ngo na terrain pe bakoka ko sambisa biti bakoma na niveau ya ko sambisa ba passer banquette pe bakoma na niveau ya ko sambisa est-ce que il va aboutir et que ça c'est la crainte nous posons la population nous posons la question est-ce que justice Moussani azo sala magistrat suprême c'est qui c'est chef de l'état il faut télémer la bandeko wana pour que na makambo ndengo wana mbongo l'état da dilapidé oh lelo tozo luka problème social budget à l'état ezoko kate makoke ezoko kate mais mbongo za l'argent le gros finance englouti entre les mains des individus et là ce qui Moussa les autres les matins à niveau il y a moko nzamboko na bandeko mususu ya justice aux alliés institutions mobimba faut quand même pas qu'on fanda ko sala pe ko sunga mboka to tika la justice en maintenant au niveau ya cour militaire on dit malabo to quoi
pour tout Rolanda procès à mon mboka yoba kondo chez Bena fidèle bazana chauffeur na tout le monde ngezo ke ba révélation ko bimba ba ko sambisa ngona bosembo tozali susu Rolanda wa procès ya assassinat tout le bon est mort parce que Tisco Zoé banana onté par pendaison ndenge balobi présumé pendaison il y a moi mboka Olivier awa na kati ya ba installation ipeki to Rolanda on be la télévision sur mon onté na niveau haute cour militaire makabo ke na bosembo. C'est vrai que haute cour militaire quelque part bazo tia bosso dans na kati bazo landela mo makambo na bango ezo ke mo malamu. Moi justice militaire ceux qui te coupent sa bango en termes de pourcentage ne fisque qu'à 40%. Bazo ya kama malembe lobilo bako koma penza mais tikali justice vraiment itali biso civil. Justice wana il faut basa pe makasi mingi baluka moyen balanda comme zali pouvoir. Ils a troisième pouvoir où ya kati mboka na biso bazala vraiment église au milieu du village bakoka ko sambisa makambo mususu ke bako se saisir nango directement. Biloko ba délit ya ba détournement ba deniers publics biloko ya ba assassinat biloko ba nintu ba crime oza au salema il faut quand même ko tala yango comment est-ce que tozongi mo sima. C'est vrai que justice militaire azo salo yaye mais justice civile bato nyonso baza ko réquiser na na kati ya ba def ADF azo sala on kati ne sont pas tellement de militaires, il y a des civils qui sont dedans. Bazo tanga pe moi bato musu ba député musu bazana kati. Justice civile fa sala ba biloko na ko se saisir banquette makasi ko landela po ko mettre hors d'état de nuit bato wana bazo nyoko la population. Tala ndenge population na biso ba ulakisa ba kata montoloko la tabac. Est-ce que makambo il faut continuer? Donc l'état nous devons voir un état fort. Donc il faut se substituer à conduire solo pour protéger le peuple et leurs biens. Ce qui est ma bonne côté, alors nous sommes délaissés à nous-mêmes. Mais ce qu'on va déplorer, tout le monde y a la police a remonté l'insécurité au Cuba. Mais besoin qui n'a qu'à la coopération transfrontalière. Le président de l'Assemblée nationale, Bagilobi, basala qui moi accord moko entre la police, il y a des paysans 5 pays, il y a Bissau, Ouganda, Sud-Soudan, Zambie ou Rwanda, na Burundi. Pour être ba insécurité au niveau sur la frontière, ce qui est nécessité d'ali la police mususu et renforcer la police mususu koko ça ma pona ko na frontière wana makamboza. Mais awa babili kambo ya ba policier rwandais et sengela kipo na balbi za rumeur hein il fallait ba ya na Goma pour ba sécuriser population ba na Goma ba marché ba boy ce que ba bagi Angola ba ngeba ndim so ba tant soit Congo Brazzaville ba ngeba ndim mais boni ya Rwanda ba marché ba ville morte ba paralyser makamunyo soit ba ningi komona bangote alors qu'ils ont la sécurité là-bas. Je crois que l'oko etali sécurité conjointe na bamboka mususu. Il faut d'abord binomo kobo banda biso ita congolais to banda par être fort, c'est-à-dire avoir une armée forte, une police forte, bien formée, bien outillée. Ce que tous en a bangoté, comment voulez-vous ba paya ba ko kota pour ba sécuriser bino? Vous croyez que sécurisation au sel mandenga malamu? Namboka lokola otangi Rwanda atato lo barate. Et ça une manière étatique que les lots to exposé contentieux to zarana ona Rwanda tibubu. Mais les lots ceux qui to tali bien tout na bana mboka nyonso ba koyebi soke biso na Rwanda nous avons encore des comptes à se régler. Ndeko nanga guerre ya Afdel. Banda Afdel yawa e yena ba Rwandais ti lelo mboka wana secteur wana to comme passoir. Au tali na 64 ba rébellion mon liste ba utawa pika secteur wana nde ba kotaka. Alors de quelque part toujours réquisé bande ko na biso na frontière que bango mutu ba kotela biso toujours bato mabe pe ba rosa biso mabe. Nous l'avons vécu aussi na époque il y a Afdel na uti koloba ba onde ba ye ba tineti ko sécuriser mboka wa mais oyo tu ba salaki ba dignitaire wa kala Mobutu pouvoir à kala par exemple ndenge ba salaki ko botolo ba mituka ko botolo ba boyekende. Nous il y a un contentieux tout se voilà à la facité. Donc il y a lieu aujourd'hui entre états to fanda to solola to sukolo ba bengi lavabo manus ne siko to koko sala babiloko ba corps ndeko wana
Mais vous faites des accords au lelo, ok. Bandeko Goma, tout le monde va télémi. C'est avec cause parce que pas signon ce temps aux ya. Na ba pa ba okota na nzela wana. Les autres bande pas na bango. Bana ba okufa mingi. C'est avec raison que le ba téléma va protéger état na bango. C'est vrai que tozali mboka moko biso pe te tellement pour te soutenir bango. Toko tika bango moko te toza biso tout ba congolais, nous sommes un Congo. Alors il faut tout luka to soutenir bango. Makambo ndengo wana, ce sont des problèmes où l'état doit être au-dessus. Il y a forcément pour azala vraiment juste pour régler le problème à modèle wana. Ce qui l'état a ça la passible à ce moment-là biso ba peuple tout le monde que nous sommes délaissés. On dirait c'est une famille sans parents. Voilà. Tout ce qui m'a ramené insécurité dans nous, tout qui m'a pour ma économie en 2023, hein, ma économie lobby na l'Assemblée nationale, tout le monde. Antérinement, il y a 3 membres de l'opposition au Batikaraki. Pour Baroka Batwa comment rebloquer. Pour bureau na plénière Banda Moussa parce que deuxième vice-président a quitté poste et Zaki Pamba question pe Zaki Pamba membre mo wa bureau pe ya plénière out opposition Zaki Pamba mais lobi to moni na kati motomoko ya Batomi Bara FCC na bureau Didi Manara il est deuxième vice-président il y a PPRD AG Matembo il y a Anadek FCC PKK Mouta nous fait là la carte comme membre il y a plénière finalement opposition au côté kaka na bureau Negonangai politique wana je te dis que il faut faire marcher ni avancer l'état congolais toujours une politique qui a marché le pas politique wana ba benga politique ya débauchage. Regarde, d'une manière officielle. D'une manière officielle, Bato FCC, organe Nabango, vraiment officiel, l'obité que Batindi, Bandeko Kuna officiellement. Mais, Bao Moussou Baye, c'est-à-dire qu'ils ont été débauchés. Non, mais mon quête, tout le monde a leader. Aujourd'hui, tous à moi, père, il n'y a pas de leader au Congo. Didi Manara, on dirait chef de groupe parlementaire PPRD, je crois. Regarde, ce qui un leader, c'est-à-dire celui qui conduit le brebis. Aza moteur idéologie fandi, azo transmettre le bateau. Leader, azabon, azo kumba bateau. C'est comme un conducteur à brebis. Aza comme un bateau, peut sabango idée, ndeba okenango. Mais idée à leader, il faut toujours dire malam. Leader à moto, nzamba kota repana ye pour transmettre bateau moussous. Ba idée mingue à leader, soit ça la bo solo, à kumba bateau vers le bon chemin. Moni Moïse, à kumba ki bana nini, Israël tia me mabango, na terre promise. Donc, leader, c'est ça le leader. Mais aujourd'hui, le leader, il y a bisawa, to koma uluka kwanga. Mouta kendepo, aluka mbongo na ye, na famille na ye. Tina, ozo sa la leadership na mboka Congo et salité. Talana no nini wana. Ba yokanaki, opposition, le vrai. C'est-à-dire que vous avez solo selon, ba ogan tango, ba l'élection et sili, tout ce qui s'est passé, tout yebi lelo ba opposition. Vous avez la Mouka, vous avez Bandeko FCC, bazaki na pouvoir, les loba comme l'opposition, et tout opposition un peu organique yango. Et bateau bako kota bangwana d'une manière officielle. Mais ce que vous bateau officiellement va tindité, vous débaucher, ça ne fait pas marcher. Je rappelle nos amis qui gèrent le pouvoir aujourd'hui, Bandeko par exemple, il dépêche. Mobutu a fait ces choses-là. À l'époque, il dépêche. Batenon, il soit dépêche. Mobutu a débauché. Le premier ministre, plusieurs premiers ministres, il y a Mobutu. Aux Bandeko loko là-bas, papa Birindwa, union sacrée de l'opposition, Ngunzi Karliband, il a débauché jusqu'à ce qu'il détruit IDPS. Alors, cette politique-là, tout recouru le passé pour nous permettre de bâtir l'avenir. Si on recourt toujours à ces mêmes politiques, il y a débauchage,
ça ne fait pas marcher le pays. Mais au moins, tu es monarchie. C'est la débauchage. Mettre dans la débauchage. Mais ils ont copié. Ils ont copié. Le FCC, ils ont copié la même mauvaise politique qu'on a reproché dans l'époque, il y a un père. Ils ont copié cela. C'est ça ce que j'ai dit qu'aujourd'hui, Léon, on ne voit pas de leader. Bango tout Barekizaki, la mauvaise gestion politique, il y a Maréchal Mobutu dans le dernier moment. Mais aujourd'hui, les copéistes, il y a Makamwana Nyoso, Kakabango. Les gens de nos amis de l'AFDEL, ils viennent, ils prennent le pouvoir, ils ont copié Mobutu, et dans le mal. FCC Batikali va copier Mobutu dans le mal. Bandeko pe bazali leloyo, il copie toujours Mobutu mais dans le mal. Système à débauchage qu'on a fait le passé, on a réquisé, on a toboyaki ango, mais ezozonga. Quand vous débauchez, yebarake ou tous les gros Batikali va s'opposer nango, alors le fait participation et que zalate na pouvoir wana. Donc pour nous élection en 2023 et ça élection tellement entachée na irrégularité. Au départ déjà, ils ont jeté un dévolu sur les élections de 2023. C'est un doute qui plane dans l'esprit de tout Congolais. Les Congolais comment un système à lobbying, à lembi, ils commencent à parler par le cœur. Mais à cause s'exprimer en gros, n'a pas bonnes élections. Oh, l'élection s'organise bien, quand on a côté sur le matin. Nous avons vu à l'époque, nous avons toujours une époque à Marshal Mobutu, Congolais à Kangi Kourou, il a profité na pillage il y a 91-92 Congolais à la Kisi Kourou. Yo ce moi si na zemi akumbi congélateur mobimba. Akumbi congélateur wana ezaki Kourou ya Congolais. Alors ba politique il est là yo botika ko pesa Congolais Kourou. Parce que lobby na ngotanga kolinga bimisa yango ekozala mabe makazi. Les élections toujours boutique yango. Chaque année banato banda élection depuis 2006 la première ligne soi-disant démocratie, il n'y a jamais eu de démocratie. Bateau tout balekisaka bangote. Alors si vous réquisez nani mundele tout réquisez biso mo ba congolais. L'égocentrisme est tellement et comme un niveau moko à outrance na Congo. Si bien que lelo kaka bande ko nangai famille nangai. Mobutu à l'époque aussi, il a même reproché ces choses-là. Ce que comme lelo ndeko nanga zwa micro na yo. Kota na ba ministère nyonso. Les choses que Mobutu a réquisées dans le temps, ça s'est refait aujourd'hui. Sur au côté ministre Moto Ekolobo, Oyalandi, moi nae, directeur cabinet, non qu'on a Monankasi, Nini Tuetu, c'est la famille. Tout le monde a dit Kambouana, pour tout ça, pour tout photo à Makamba Fondation. Olanda qui adresse à Tata Mokonze sur l'état de la nation, on a congrès. Mais ça qui lundi, le 20, je crois. Olanda qui en Olanda qui en aurait-il nini en gros na makambo nyoso alobi eloko namoni ba similitude moko na moma loba mususu ya mokonzi lelo na mokonzi akala abi je manque 15 personnes oya malamu soki lelo ba koti ndenge bongo yepa alobi na ba justice na ba nini to azo réquiser presque biloko tout ti yoyo ba mo ba tia pour loba ki aza mal entouré. Pour Roloba, Nasuka qui est mal entouré, alors Nazomona toujours zonga kaka sur le même situation, sur le même cas en fait. Donc, ça veut dire que aujourd'hui il n'y a pas le vrai décollage du Congo, la vraie reprise des affaires, la vraie relance pour que l'obito tellement. Donc, espoir, ils ont aucun tellement. Espoir, ils ont aucun. Si un gouvernement vague toujours dans le fait de promesses. Et des promesses qui ne se réalisent pas, ils ont fait ça, pas si na baimboka. Baimboka so ba fandi ba ah mais si ko nanya ko zo ça charge. Mais bonne année ba bi karate abiloko za te na matadi. To zilangoti. Ngana lobaki likambwana surtout ya nini na lobaki moi je repose. Tango ba yebisa biso gouvernement c'est que au kota gouvernement ba warrior. Moi, je peux dire, oh, vraiment, les combattants, ils vont changer le biseau. Mais le ministre et le tout le gouvernement, ils sont statiques. Statique, ça veut dire quoi? Il vient, ce qu'ils ont trouvé, c'est ce qu'ils sont en train de faire, comme un travail de robot.
Kako ba pêche faut pas proclamer kawa. Kaba programmer wana ka yango wana nzo sala. Mais non, nous devons retrouver l'innovation. Ndeko soko yé par exemple lobino oliko sombela kabiso ba sosoko ya Namibie. Mais na FCC tant ba ina pouvoir ba sombaka na Namibie. Na tango ya marcha mo tu peux mon Namibie kara. Et kasi yango na lobby te to changer te. Bino lobby politique wana yaki mabe, politique yé mabe. Otali o yé lobby bon voilà nous devons innover. Nos lacs, nos mers, océans, fleuves nabiso. Est-ce que capacité à poisson est en bon, j'espère boya, le quoi biso te bite bola qui sabiso. Ça peut nous prendre combien de temps? Pour te bimisambisio y aller en askatanine. Voilà, il faut bosser. J'espère bazali. Namboka nyos, Namibie bino sarande, nta yango bo, ok toi au salango. Je crois que nous allons relancer le komoko ya libela. Au lieu que nous senganga Namibie. Na ba fleuve na biso na banini tout to sali penza ba benga ngoni ni culture ya poisson ya malamu to comme bimisa mbiso ya biso moko. Moi je suis encore fier poisson frais, je suis fier que lelo na bonne année boy na msumbi carton na ya mboto carton ya monganza carton ya poka na ko tchana ndako lolo banangai zela carton ya Namibie ezoya nzambe mais tozozonga si la même case de départ lelo on n'a pas innové. Donc, ministre Bayaki, pour moi, je pensais que il y a une innovation. Il y a façon que ça, façon qu'on mène relance, il y a l'État congolais. Mais tous les gens, ils sont statiques. Au comment on a en place, c'est le même travail. Ministre Aye, à côté de moi, on a comme cœur bâti qui est un prédécesseur, mais un ministre, vous devez mettre l'outil à production à Makasi, na oyo osapo uzana département va améliorer ma cambo ou améliorer ma cambo et botisipe bon balobi tala ministère ya culture pardon na tangeka boye na viser ministère ya culture ministère ya culture ministre tel tala ye mutu atonga immeuble na compte à l'état atiki yango voilà ministre ya culture tala siko ba musicien na biso ba komi ko futama voilà abongisi makamona sokoda abongisi makamona sokoda tala tia ngo ba principe pe ba baninga basala ka tozu yango pe ça musique nous faisons un bon statut et puis tala komi bo tala lelo musique na biso soko sali bo tala pe to bimisi mo fo moko ya ko bimisa ba na sport pe tala stade tala pe na sport tala stade ba bongisi tala pe politique oyo to sali na kisasa stade ya munene loko yali ya Kamanyola batika Mobutu o kamati mususu na kisanga do sali stade mususu ya munene atako yo aussi sangote me banda nano te banda e banda parce que aussi ça te l'affaire continuité de l'état ezala ba ba koya sima a continuer un projet ngo asilisa wana moins to loba que voilà il y a quand même un pas de départ mais aujourd'hui on ne ressent pas le pas de départ ndeko ngai yo ko sala un projet au sali projet aux oyebaté financement bon ko utawapi pe na aussi ça mon colonie te projet la quantifié projet zalaka spécifié de temps olobike na ko banda projet na ngaboy na ko tonga boy ba expert bazaka bati na ko banda ko tonga ti na ko livrer bino ouvrage après une année après 5 ans na livrer bino ouvrage il me faut mbongo boy quand on réunit ça kamati mon komona ndeko na ngai batu ba sa projet sans na ebiti soketi des oza ba kamati ba moi ndambo ya malamu ezalaki ba buki bakati atiki mbula pe yango eye et baby sinyo soso oh là là et baby sinyo se tondi mai comme kota na banda kwa bato mais soki mbongo ezalaki na hotel be makoki ezalaki te botali pe tante na moment tozala na moment mbula to sandeni to tika bamona na tapo bazali mais to prévoir projet na moi par exemple na ilanga bon to sala comme ça to sisa mbala moko c'est ça ce sont des études comme ça pour bo pesa pe peuple pas cité Pebo confiance peuple a ko retourner bino confiance tant azomona biloko ndengwana mais tango azomona biloko toujours mabe bo suneli bango regarde projet il y a kozala bopeto kicha ça bopeto ndeko na ngai il y a pas des enjeux pour que ndekuna babimiseli o poto salité nyonso batiki na ba batiki liboso ndako na yo après pousse mundeko pousse pe yakate mbulo oloko ebeti boy et kamate longo sous salité sanine ezongi na kati. Avant projet, c'est quand vous avez fait votre projet et tu dis non, il nous faut quoi? Des engins comme ça, il faut zalaï. Commune autant d'engins, commune autant d'engins et il y a biloko ni pelle métallique et kolongola biloko. Tout ça bo sombi yango
avant de commencer le projet. Et puis, tant que en musique, biloko tuezo kende comme sur de patin à la roulette. Mais ce que comique, to bimisi potopoto to ruluka nani aroya rozonga. Voilà. Tokende sikoyo na makambo ya Fondation Alexis Ketebi. Obandi tourné pour na kotala ba comité nyonso ya faye. To bandi nano. Boza na combien de comités ti na mo ya lelo banda Fondation Alexis Ketebi ba ebandi. Comité donc na prévision na biso to bandi nano na district ya Funa. Surtout si Funa to kota Tchangu ni tout donc to si ça va district 4 districts nyonso zo conseiller capitale na biso ville Kisasa. Donc na projet ezali na district ya Funa comme tous na 7 communes ya Funa, Bandalungwa, Kasavubu, Kalamu, Selembao, Bumbu et puis Makala. Donc ceux qui na 7 communes wana, tout dépend de la grandeur. Commune quoi Selembao, tu as 4 comités. Siko bazana combien? Siko bazana ta Bandal baboni? Na Bandal baza 2 comités. 2 comités. Bandal 1 na Bandal 2. Na Bandal 2. Selembao. Selembao comité deuxième comité déjà donc fungola donc toloba 2 comités. Moko est déjà opérationnel et une deuxième est au fungoma d'ici là. Makala comité et kotina noté mais c'est en prévision tous déjà na 2 sites oyo que to fungola yango. To ngai to 6 anano ba comité ya Kasavubu ya Ngiringiri ya Kalamu to 6 ba comité bongo to ko koma na suka ya Makala. Ngiringiri azali déjà. Kalamu azali. Kalamu abazali na Yolo, siko il faut Kalamu aussi est divisé en 4. Alors tozali na Yolo Nord, Yolo Sud, puis Tozongi, Matonge, 20 mai et puis donc nous devons avoir 5 comités na Kalamu. Kasavubu contenu à Ninango espace tozo 2 comités. 2 comités. Alors, ikanisi ya kosala tambola na ba comité on a nso obandi ka ambulo to sala ngo d'habitude. To sala ngo d'habitude chaque année. Évidemment moi problème to zoaki na moi ba Covid yo ndenge zaki ko bloquer masang to bande ko sangana un peu sporadiquement mais siko lokola moi espace mon année clairement to komi ko sangana donc habituellement chaque mois. Comité nyonso et se réunissera chaque samedi à semaine. Parce que la réunion na bango pour la tout. Biso tozali na niveau ya secrétaire général, to sala planning pour to pesa ba comité pour exécution. Alors, la mission na biso zali mission ni ndeni ko relever ba maman cible na biso ba maman ya liboso na ba papa ou bazana ba petit commerce. Mon ralem susu maman na point teka makala na e c'est ba cible na biso bango wana. Maman on a déjà yebi mon petit commerce na e comment il évolue. Biso to yesu na moins intelligence, to yesu na moins muke ya ko bakisela e pour le cas matisa niveau ya capital na e. Parce que yo yebi social tant ba lo social ya congolais ezali pasi c'est plus ba maman. Ils ont tellement une charge ya ko zwa bana na molongani parce que molongani le mso saka na ba fonction publique salaire malongate montu maman wana comme ko zwa charge nyonso ya libota et zomona ezali passe mingi yango to réfléchir nango to lobité nous devons venir première aide ezali ba wana andeko wana ba première nécessité ezali bango so basungami na loko ba zwa charge déjà libota ba zwa pe libota relève ko ya ko koma na ndinga malamu. Aujourd'hui, l'État n'a on ne dit pas seulement que l'État a failli, mais l'État a ça mais ils ont cocaté, ils ont commenté. Parce que Nani n'a pas tout ça là. Crédit, sur le Taliban institution financière en Congo, jamais pas qu'on peut ce crédit à $10. Crédit à $20, ils allaient rater. Or, nous devons commencer par relancer ces petits commerces. Petits commerces, à cause de que l'objet comme on épargne ma casse, à contribuer. À contribuer même dans l'économie en Mboka. De quelle manière? Ce Bazali est belé. Tous allez combien? 16 millions d'habitants. Si on a 16 millions d'habitants, tout le monde arrive à reverser des fiscs dans la banque en termes d'épargne économique, même $1. Ça fait 16 millions de dollars. N'est-ce pas? Ces banques, à Rosambon, la banque peut bien sûr financière, à fluctuer avant par le crédit, partout et tout, à régénérer, mbongo.
n'est-ce pas? Alors, elle fait l'entraînement au salake, lobby mbongo koko kita ya Congo et ko okola. OK. Tous on a nos obandaki wa bandalo tourner bandai na bandalungwa. Na bandalinga 2. Alors Freddy Tankidi au perception na nous descente moi mboka Alexis qui était bien salaki na comité bandalungwa 2 pour tous on va tout kuma na comité yo. Yaye eratakate chaque fin de l'année ndenge ya mesana mwana mboka Alexis Eketebi mokambi ya fondation oyo ezali na kombo na ye tolobi bongo fondation Alexis Eketebi faye na bokuse abandaki tourner na ye ya fin de l'année na ba comité nyonso ya fondation na ye mokolo ya dimanche 12 décembre 2021 na comité faye bandal 2 nyonso oyo na cadre ya évaluation ya ba activité ya année ya chaque comité pe ko sabongo cadeau ya ba vivre ya fin de l'année na ba membre nyonso na bokomi na ye ayambamaki na kembo makasi epa ya ba mama azwaki maloba pona ko présenter ba kambi ya comité bandal 2 oyo ezali bongo kokumbama na mama Natacha Simande apesaki ba membre ya comité mikanda nyonso ya l'état po ete bakoka bongo kosalaka ba réunion na bango to pe ba activité na bango sans être inquiété. Simande apesaki nzela na mituna wapi ba mama batunaki mituna na bango pe bazwaki biano nyonso na bosembo. Tant fort ezalaki bongo remise symbolique ya ba vivre na maboko ya mama Natacha présidente ya comité faye bandal 2. Oyo na kati ezali bongo constitué na ba carton ya soso, ba saki ya loso pe ba paquet ya ba jus. Na esengo wana présidente ya faye bandal 2 mama Natacha pe ba mama mosusu babetiaki ngonga boye. Likambo ebengi engagement et puis compromettre batu ezala réaliser ezelo mo epesaka esengo et puis etuvaka ke mutu oyo alakaki bino aza honnête par rapport ya masolo oyo papa ayaka nango ipana biso awa na bandal 2 a expliqué biso oyo etalaki fondation kelinga donga na sepeli na ndimaki te kozala bepomba la libuso na batokenda oyo ye moko mwana mboka Alexis Eketebi azangaki pe te kobetisa ngonga. Fondation évidemment to vivara na mwa ba microcrédit to pesaka mbongo bango batambola tango bazozwa mbongo baza fonctionner nango pe baza kozongisa malamu yango to komisi bango po ba travailler malamu mbongo na biso to pesaka ya microcrédit ezalaka sans intérêt. Alors lokola bazongisi malamu tina moya lelo to ko remercier bango nde moni to ko pesa bango na occasion ya fin de l'année comité directeur ya fondation Alexis Eketebi to ko remettre bango moi bonne année na bango muke oyo loso na nini na ndenge batamboli malamu tout au long de l'année. Ngonga ebeti. Voilà. Moi mboka Alexis Eketebi ya musama kasi kokende ba maman omoni maman lobi promesse pour to bali kama promesse ça va se réaliser tendeke ça ra doute na mito bato mais oza ko réaliser yango yo moto ko tsambo ma poste loboko na libenga to eza mbongo kaka o ba mama ba o sala ndingwana yango pe ezo sala ke o pesa bonne ti bado ya ndingwa ko kaboli lo so ko bona soso na pakaji ba mama faut pas se faire yo mo lo bien ngo so batikaki bango ndengwana ba petit commerce na mo basomba soso basomba ji basomba loso mobulu. Oui, c'est-à-dire que c'est ngaka na makambo wana nyoso te profitaka na moi intelligence congolaise to ko tiango vraiment en musique pour lobby et profiter na congolais. Kaka na mbongo na biso nous pouvons faire na ba petit moyen, nous pouvons vraiment axer ba direction na biso na social et contribuer. Na uti ko betela li solo mukewa, si tous les Congolais peuvent contribuer $1, je crois qu'on aura 16 millions de dollars. 16 millions de dollars, le quoi c'est qui? Oh, ils ont même pas budget à l'État. Mais au moins, tout Congolais, malgré difficultés, ça n'a pas $1. Parce que les Congolais, 80% retrouvés, ils boivent, le quoi va faire des alliés, va rouler à ce soir, $1 pour ça là. Un peu de volonté, l'organisation a bien assuré, au moins que bon et beau temps. Nanine to saline, na constitution, pour constituer bisoto et libre au fond. Ces fonds-là, quand nous amenons, to bandaka à raison de $1,000, $1,500, to pesi bango, pour que ba maman va s'adhérer. Bah ça to ciblé ba maman à petit commerce. Tant ba maman à petit commerce, ça te ka déjà makala. Ayebi déjà ndengeni na sa roulement na ayebi ndengeni na ko ya ndengeni na telemaka économie. Biso to ya to baxele mo maele, na ndengeni na ko tenir ba livre na ana besoin de suivi pe na encadrement. Suivez Zali parce que to ko pesa yo
oye kozwa en fonction ya capital ozanango fond na yo. C'est-à-dire que ce que tournaka na ça qui m'balait à makala, ça qui a makala ya sur 23 000 ça fait 46 000 francs oyo tournaka nango. Biso bon OK. Côté que zaminga oui na teka minga rotation est-ce que ce que le loko na 5 sacs. Oteka malamu oui na oteka malamu OK. Ba mekiyo ba pesio lisusu capital ya sac mi baleto mi sac. Okomi nango 5 sacs ale. Total rotation na yo. Na rotation na yo tango oteka ozo capital ozo nini belé o reconstituer capital na yo pe bénéfice na yo sali nini et mati. Na bénéfice na yo tout le jour yo zoteka on a ouvert carte épargne. Carte on ezali na carte ya bureau na bango ya comité akende akeko boka lelo ateki 5000 o ateki nini tu et tout azongi simo mbongo na akamati pe bénéfice akamati achi na bénéfice na okabola kabola bénéfice na soko uzile lelo bénéfice sali 5000 osali ba calcul na yo 5000 kamata 2500 tika na caisse ouais nyongo non caisse a nyongo nanu te caisse ya épargne okay. Épargne za be ya yemoko akotiango. C'est pour permettre à maman lobby bakokasuko défaté pour ceux qui attirent malam le premier tout le temps t'as supposé une maman qui met 5000 par jour ou bien 2000 par jour na 30 jours tina fin du mois il a combien à peu près 60 000 n'est-ce pas ya yemoko wani zambongo ya yi en dehors ya mbongo peut-être à défi mbongo à de faire zongs 60 000 est constitué lobby moyen ya lisuko sengate à défa qui $20 na défa souté à juste 60 000 na ekomi capital na yemoko pour permettre à fonctionner. Mais maman peut azotia mingi. Ou ya tiara 10 000. Nani na fin du mois bazali. Au moins bazali. Oh na fin du mois 30 jours, vous mettez 10 000 par 30 000. Maman na to sali bango épargne. Les épargnes moko penda forcer te mettre l'axi ban comment ko bomba même bon no. Na fin tant aux 8 300 000 na yo na fin du mois, tu peux prendre pour un fonctionnement en fondation tiki 3 000 francs. L'union faisant la force. Si nous avons 7 comités, déjà on a 4 comités, 100 adhérents par exemple. Si chacun doit déposer 3 000 dans le fonctionnement de la fondation, vous avez 300 000 pour le comité 1 par exemple. Comité 2 a 300 000. Donc à la fin, par exemple, un mois, vous pouvez reconstituer pour le comité 1 million et quelques. C'est là où demain vous pouvez dire que non, voilà. Besoin en ligne à hôpital les ali boto to ngamo hôpital moko to luka ba gens qualifiés ba ko sala hôpital et fondation. C'est là. Mais si ko loso ke na outik ngonde ko pesa bon ba loso wana boy. Wali benga na yo moko. Oui, loso zali c'est-à-dire qu'il n'a fonctionnement ndenge to tamboli fin de l'année commis, nous devons remercier quand même bande ko ba comprendre matière auto pesi bango pe ba sepeli nango et comme sali sabango aller à ce moment-là to bi bon. Nous devons quand même récompenser bandeko batambol malamu. Ya on ba comité autour tambola ba comité batambol malamu, bazumi kakatanote, ba maman bazongisi crédit na bango malamu. Pour crédit wana eza lokola ba crédit ba benga ba crédit revolving. Ça dit que bozui, bo pesi, bozongisi, lobi bozongisi bo tourner kana crédit wana. N'est-ce pas? Bo reconstituer $1000, $1500 et puis bo pesi bat mususu na mo ezolanda, bo reconstituer bo pesi, c'est ça des revolving. Donc, mais yolo yolo on dirait bango baza installé kalate na nous pena ba bandi mingité mais aucun ka hôtel ba ponani alors que ba serimba ozali ba place monsieur ezali ba on peut ba banda mais deuxième visite quand ba mo yolo pour yolo parce que il y a les comités il y a solo ningo lobby et koti sika mais batamboli malamu de fait que ba sali 4 mois kaka banda ba koti mais ba simuler matière malamu peut pas fonctionner malamu bango si bazwa kimbo basi bazwa mbongo OK bango basi bazwa mbongo ba otamba na malamu peut pas maman na bango bazo respecter kozongi sa crédit peut bazo respecter parne na bango bazo respecter pe moi 3 000 ani la fondation ce qui fait que makambo tambola malamu alors il faut ko retourner bango et loko bango ba loni voilà tozo yolo Freddy Takidi tout soit 1 minute 30 ya yolo tout à la ndenge ba maman o ba se pere tout le monde ba na kembo makasi Freddy Takidi azali kokoba na tourner na ye na funda mobimba kokutana na ba membre ya fondation na ye to lobi bongo fondation Alexis Ketebi faye na bokuse oyo bazali na ba commune nyonso ya district ya Funa bongo sima kokutana na comité ya fondation Alexis Ketebi bandal 2
Yemoko, président Alexis Ketebi et longo na équipe dirigeante Mobimba, bazalaki mokolo ya dimanche 14 décembre 2021 oyo na commune ya Kalamu mingi penza na Yolo Nord. Wapi bakutanaki na comité ya faye Yolo Nord 1. Oyo euti bongo kozala installé kala mingi te. Liboso ya ba mama, mwana mboka Alexis Ketebi atalisaki bango ete baika mpiko atako bauti kokela makala te, pamba te makambo ya malamu pe ya kitoko zali koya na année 2022. Pona yango sima ya kopesa nzela na mama Wivine a présenté bongo comité na ye, Alexis Ketebi a pesaki bongo don pona ba fête ya Noël pe ya bonne année o ezalaki bongo constitué na basaki ya loso pe ba carton ya soso. Na esengo wana ba mama ba betsaki ngonga boy. Tobandi kotambola na opera makolo elendi te. Mais namoni soki bayaki kopresente biso biloko wana po a féliciter quand même biso na ndenge totamboli. Tokotika ete ata na pasi ata na bisengo tokozala na Ketebi. Tokotike Ketebi ata mukete. Tondimaki teke tokoki kozwa bato ya boye lokola Ketebi. Tozozwa bafond tozosalela tozozwa pe ya kolia. Amonisi ezali beza ONG ya solo. Yemoko pe mwana mboka Alexis Ketebi azangaki te kobetsa ngonga. Fondation ezali différent na parti politique. Tobandi ko enseigner bango, je crois que mars et vandi et tamboli pena malamu yango tolobi pour récompenser quand même ba membre na biso na ndenge ba tamboli malamu lelo tozana Kalamu na Yolo Nord 1. Comité Yolo Nord 1. Lobi je crois tozonga na Yolo Nord 2. Pourquoi pas le 26 tozali na bandeko ya Selembao na bandeko ya Bandalungu. Kino avant fin de l'année, ba comité nyonso ekozwa cadeau na yango. Ngonga ebeti. Mwana mboka Alexis Ketebi tokomi na suka ya solo tomoni Bandal bazui Yolo bazui siko bato batikali rendez-vous le 26. Bato nyonso batikali compte tenu ya temps ya lipo to sala mingi moi milulongo mikolo kaka ya poso ba dimanche nyonso mikolo ya dimanche plutôt ya yinga. Alors tokanaki ke bato nyonso batikali donc ba batikali banani otangama Selembao ngingiri bumbu pe Bandal 1 to sala maison mère Bandal 1 maison mère yango pena muté bandaki makamunyo masolo nyonso donc to sala nyonso na to pesa privilège na Bandal 1 to sala na 16 à Bandal 1 ça veut dire que na kati ya école Saint-Mikate to sala wana le 26 na dibamboma OK bande ko nyonso baya na ngonga 14h et puis toko 6 milulu na biso wana pour to pesa pe bilan to pesa pe perspective plutôt il y a à venir pour l'année 2022 boni to tambola boni implantation na bande ko nyonso batikali sur ba commune mususu ya funa na nyonso wana poto 6 Alexis Ketebi zo gagner ni Alexis Ketebi c'est-à-dire qu'il a participé bon mwana mboka tozo participer na Italie sociale tozo ba palliatif ya l'état là où l'état azo komate tozo senga to koma poto kolakisa quand même na bandeko bai mboka bai Congo savoir-faire ezana Congo. Savoir-faire ezana Congo. To lingara minka savoir-être mais savoir-faire. Pour savoir-être ezali moto a komi wana aminganzami amilatisi mitukanaye voiture wana za égocentrisme za bepona yo. Mais to salar mingi to ya baninga to kabola polobi biso nyonso to kokoma na moi vie décente. Ceux qui congolais sont en vie décente, nous avons vécu ça. Biso makambo to lobakeza makambo to vivant pe na Congo. To zalaki au continent veni voisin so ye midi bato nyonso bazo lia ba olambi. Sur la biloko awa mais lelo au mona awa e balambité. Et ça peut passer. Et pas na omo ka olambi zo lia, hein? Ma voisin nyonso balambité. Ba lia te. Est-ce que zo mona ngoza sengo? Ou sepelate? Parce que vie na biso, la vie humaine écoute. Hein? Au balatin balobi c'est longa ou ta brewi est. La vie écoute, mais la vie de l'art est longue. Art ko ba kosa art bata 100 ans infandi. Ata 1000 ans infandi. To mo ba Big Ben na longue. Voilà. Mais vie à moto ezam kuse, c'est-à-dire que to sunga mingi bato o biso Bible po to mona na bato nzambe. Ba pasteur, ba ni tu bango tu ba terre abe Bible. Bible zo résumé amour. Mais amour réseau ça est maté.
Alexis Ketebi yoko mosana nzambe te mais oko sa makambo basana nzambe msupe peut-être basaï. C'est vrai to biso to basana nzambe te to na vocation peut-être te mais au moins toko linga to ça ila oyo liluba nzambe zo senga bolingo amour tout ça se résume moninga za nzala yozo lia moninga za azakuta motuka te mais yoza nango 10 na ndako. On rappelle rendez-vous le 26 na ba comité de feu zala. Rendez-vous le 26 ezali toujours na école on va benga Saint-Mikate na Dibamboma Adventiste école Adventiste alors appellation nango ebaniwa mingi Mosika tena wenze wana ya mula. Mosika tena wenza mula 14h30 tokutana baneni Selembao Bumbu Bandalungwa 1 je crois to aussi ça na bandeko wana mokolo wana. Voilà, to komi na suka ndenge ndeko Alexis Ketebi alobi yo kolia balabala yana 20 parcelles yo moko kaka moto lambi tsunge ko bima ba voisin nyonso balambi te oko sepelo ko sa pe fier na balabala to kabola ndenge ndeko Alexis Ketebi za kosala na mbaki bongo mwana mboka Alexis Ketebi président de la fondation Alexis Ketebi PP azali bongo moko abayi politique ya Congo démocratique na eto solo ki actualité politique na ba activité na bilan o ya sali pona fondation na ye nde tokutani le vendredi prochain pour le tout dernier numéro il y a émission pour Namboka na éviter ceux qui n'ont pas nani d'ici là portez-vous bien boboto o mabota wadi.